ngai na Chaka Congo touti na résidence officielle ya PDG boss de boss Boubou Liondela. Tofuka makanga be tofuka mamuninga longwa na basi muninga longwa na aduma toka soto senga pardon ya Boubou bimbisa biso toza résidence limbisa senga kaka bolimbi bimbisa ka lité aka futela ka amandi ya futela amandi. Mitalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate lité akanda place azali ya pasi Boubou Liondela azali kokipe na nyonso kolia na ye makambo nyonso tu ezalaki bongo na maboko ya PDG Boubou Liondela. Mais c'est Boubou aillé comme prévu aillé à Sali à désister à l'ongoli plainte Voilà. ce qui n'a parqué à yani limité na kamaditona et pas magistrat plainte ça mais si que tu fais comprendre parce que makambo il faut oyeba mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie eloko nyonso yo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui vraiment bato il faut baye banano premièrement dossier otie ke musika bo ezalaki ezali faute mingi ya ba avocat bandeko bazalaki en tout ceinture pénalité ya kanda yango esi ba dossier ke de timila ibo mais côté ya PDG Boubou yana ngo dossier moko sesila nango kala kutu comme totali amandi o basengi mbongo basengi tellement eza ebele toki kolela kaka na maboko ya PDG Boubou Liondela toki kofukama na résidence na ye pona kosenga ye vraiment limbisa biso asunga biso afuta $5,000 wana o basengi ya amande pona ndeko na biso lité akanda azwa liberté. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs,
kaka fali yazo bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce net moment. Ce n'est pas de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par les vôtres. Valdi Tamo, en tout cas, bienvenue dans ce nouveau numéro qui reçoit pour vous Ken Pianama Kizemele, qui est mon nom sur Lamba ou Mituna ma question. Mais Lamba, tout le monde, on a une émission et tous les cas déjà. En tout cas, pas na photo, tout ça, vraiment mon salon parce que journaliste, c'est Bassalara. Il y a que Luka bon information, vraiment, tina source avec impact na idéologie pour ça, vraiment, qui toque ce qu'a besoin. Nebi ke boto zo information ndenge ndeko na biso lité ya kanda na minto azana 4 murs ya makala ya prison na biso ya Kinshasa awa en tout cas epesi passe ya rosaranate mais nebi ke to ye wana poto pesa ba précision poto komi vraiment tina source nebi ke boro sepe na communication tika na saluer Ken Piana poto banda bo maso na biso bonjour Ken Piana Makizembe. Ouais, bonjour Valdi Tangwe, bonjour ba ndeko nyonso to o bazolanda biso. Biso to bundaka vraiment pona bino. Bonjour na basali ensemble nyonso to prophète Emmanuel do di place oza, prophète Moïse Kabodi na Londres, maman CDJ Mampata, maman pasteur yayo yango wana. Merci Valdi. À toi merci na que bosé belé maman Lisette Lokange il faut moi Sinzambe. La fondatrice à Cœur d'Or Torah, papa firmé ma toute maman Iget Mulunga na yeme moi sigito on a kati Kinshasa na njit na matetewana en tout cas na pession mote Giovanni Ngasia Major en tout cas na pession mote de la part Eliezer bébé de la presse Ken Piana Makizembe na habité présence tamino kati lupangu ya Bubuli Yondela bit na ngeza kinini. Ouais, Valdi Tamboy tomoni batindeli biso message batini ndeko na biso lité akanda ake makala to salaki vraiment effort ya kokende tina résidence to bengana na Chaka Congo to sala effort to kende tina résidence pona kosenga papa na biso Bubuli Yondela nano merci na ndenga retiraki na nos plaintes parce que lelo ndenge to lo babo dossier lité akanda eza vraiment vite ezosenga ka ba amandi ya l'état ya ministère public ba ndenge basenga ka amandi na bango. Kotala kokende na ngai na Chaka Congo tokendaki parce que monta oyo basengi kuna eza ebele totalaki soki tolobi to senga bandeko to kotize ndambu pona koluka solution ko bimisa ndeko na biso lité ya kanda totali coopération na biso ba journaliste oyo tokolaboraka na lité ya kanda toza muke tokoka vraiment na monta wana oyo bandeko na biso ya justice basengi te. Totali na ngambu ya bandeko ya théâtre kuna bomoko ezate boyokana ezate bamipesaki vraiment mingi na dossier ya ndeko na bango lité ya kanda te. Yango ngai na Chaka Congo touti na résidence officielle
ya PDG boss de boss Boubou Liondela o aza papa moko mutema malamu oyo asungaka batu ebele. Boubou Liondela abotama na mutema ya kofaire souffrir batu te. Batu mingi balobaki Boubou ezalaka te kanisi lite akanda mekotala lite akanda place azali ya pasi. Boubou Liondela azali kokipe na nyonso kolia na ye makambo nyonso tu ezalaki bongo na maboko ya PDG Boubou Liondela. Comme totali amandi o basengi mbongo basengi tellement eza ebele toki kolela kaka na maboko ya PDG Boubou Liondela toki kofukama na résidence na ye pona kosenga ye vraiment limbisa biso asunga biso afuta $5,000 wana o basengi ya amande pona ndeko na biso lite akanda azwa liberté et kosala biso bien. En tout cas, ensemble avec les bébés de la presse, tout en en vidéo, boto son bon à plateau. Veshaka Congo, boni move. Ah, vraiment. Nakamo yele papa trop. Ubulu kamusinga ive. Oyebi vie na ngai Shaka Congo, na kosenga yo nanu merci premièrement. Na landaki voice na yo na groupe qualité ya kanda na butu vers ba 22h. Et sala nga mutema passe. Ndengo expliquaki pena la situation de konabiso lité à kanda vraiment sala nga mutema passe. Na yo landa lisusu lelo. Na Monica ga otindi voice. Na bi en tout cas ba information sur tozo se pas Shaka Congo. En tout cas musala ozo sala na combien dimasco force ya artiste à danger. Na yo ki voice ya lelo os confirmer pena que non lité à kanda ake na prison. Na tangisa ki ma misu. Nazola ba makambo na lupango ya Boubou Liondela na sérieux ave na nga oyo kutanga awa. Natali ba monta mbongo ndengo lobaki. Nazomona pena biso boy to kokate ata to sali cotisation to kokate. Vesaka ero ka bakangi lité ya kanda démarche nini artiste à danger salaki. Et liboso il faut des conseils. Pour ça avant de demander il faut des conseils. OK. Parce que faut la jeunesse c'est comme ça. Moni Blaise Boura, alors quand on regarde la coupe de ressources culturelles, il faut tout apprendre. OK. Il faut former. Il faut information. Parce que nga banana yo ka bakanga te parce que olo ba vérité comme ça la ngwana. Tenga bakanga c'est moi pas Kofi ko Kofi azala na guerre na Zakari. Ah oui, bana Kofi ba finga zakle. Na pena tomboki na bi Zakari nda bimisanga na pena attaquer Kofi. Vraiment to longola on a besoin de la kimia. Autant bakangi ndezo te akanda. Alors na expliquer batunde comme ça. Moni tant aux autres la production, l'artiste est invité à inviter. OK. Il faut se demander est-ce que à Kanda ça va invité. Na tuna ke pe question na émission ava kanga. Que est-ce que zala qui parmi ba invité à Fali? Est-ce que zala qui prévu au matel kola podium? Alors, na biso to ça va événementiel. Ba pesa ka ordre. OK. Hein que on est podium ezala ka vraiment des places sacrées. OK. Mutu sous tant mutu fester. Ba bien on est ba et maman va bien on ba neti ba bato ya banda okota jamais na ka podium. OK. Ça vraiment conseil. Lelo li conduit protège. Ezali société monene na mboka ezalaka na ba principe nango. Efutaka ba pa kona l'état justement alors si ko tango bango ba bien en français bazaka na ba consigne. OK. Que exemple na podium parce que nga c'est sur yebité c'est les conduits protège de salaka obsèque papa de Tumba. Voilà. On n'a pas vu que makamoko mabeni le kana kimia makasi. Ezalaka na ba consigne que na kati sur komi boye. C'était les consignes, balong là-bas dans podium, mais babé a un accident de travail. OK. Au moins nous noko au de bagayango il bosser pour là. Vous OK. comprenez? Respect fait ça là. OK. Ce minute comme ça na maki, babé a un accident de travail. Il fallait que la chose était à Kanda, lenga lo bagana misona, ayaka, il faut pas est-ce qu'il va comprendre pourquoi tu pas au bout. Jamais. Mais fait ça, on dit que le lesage ndano bosoko ta lupango. Papa, hein? La monnaie 08. Yaka. Basi nana ayekene atindi mukina biloko. Papa. Sala makambo. Atindi ninga obia Shaka Congo. Oyo batindani. Mama nangai. Basi alobe pesa Shaka Congo. Yango yozo bala obia nini atindi lo. Ba fininga tro. Ba ocha kwa hata bema kala. Nzamba sana ba ya.
yango boss ayoki boss bubula ya Paris ya Paris za ngwanju to bien ngwanju non. Mais ce qui totali bien pena boss bubula de la pesa ko ba respect tant que papa parce que kotala ko yamba ona nous premier na ça yo na problème de yawa c'est quoi. OK. Au monde nous a de salaka mingi ba mona so pamba mais les responsables ba passe na moi. OK. Tana bengi monsieur bubula mukula ngona butu ayambi ngai. Atali singai que hier aussi il y avait batu moko ba ennemi otala tout le monde va te belé ba ennemi ya bubul balinga bakota na se bakota sima malidi kanda ba nuire personnalité ya bubul yonde. OK. C'est impossible de ça. Wana nazana ni na kakatembeli ngabi PDG nazana petit na yodi yakana na so nayo itanda ke suma crédit et bakage ja pour porte. Tu comprends? Ndeto ko luka siko ya libike bisaka ngaza na problème te. OK. Na problème te ndenge na yokiyo en tout cas ne passe bunda na artiste na lingira la kisayo munena ngai. OK. Atindi ba avocat na ye. Parmi collègues na yo Frank Stemai ndaki ba ye les deux parties to fanda ke sika moko. OK. Tu comprends? Ndé en tout cas biso fratakate ha biso bakamo to baka donc il paraît ba avocat mo pe basangana ki basali bobol plainte mo na lobby mais justement sikoyo eloko ni kumisa ki plainte to mamba de akanda batu moko déjà basa ça komba bobol oza kopala papa la rebelle il faut te nuire bobol vraiment de dire simana yo il y a qui problème pour avocat bobol longona nani na parki pour akende na mais pour na kolia pe bobula ngombo il faut ko luka pe boza na moi raison parce que kota la pe alors maintenant qu'est-ce qu'il a fait mais c'est bobol aillé comme prévu aillé à sali à désister à l'ongoli plainte voilà ce qui na parquet à yani ya limité na kamadetona et pas magistrat plainte ça mais si que tu fais comprendre parce que makambo il faut oyeba ça se passe comment dossier ya bubul na était à Kanda pas bubul a désisté à retirer plainte mais dossier est vide mais maintenant ministère public la sengaka amende na ye biki wana ma eko voilà amende siko belo ke bloquer biso ba ibisa na vérité oh tous les papa bubula za ofuta amende to komiti ba fait wana ba avocat à Kanda 27 30 ngabi non nga connaissance bubulu suka la kibiso il faut ya OK tina benga ya mbinga bia saka non ngai na ndimaki na longola plainte na ba frais o ya retirer na kolongola na ba ofuta nina zungi na kati ya na lobby to kende pa to zonge pa bubulu de la aza patron ya munene na mboka o aza kolo société ya munene na mboka o est-ce que moi TV ba mandi wana na monaki ba monta moko société c'est elo ba elia wango yo bonga wa solité ngape na waka na solité to kutani kasi na yepa monsieur boboli ndela OK leki akimakala OK mais lité akanda zali condamné te OK soki lelo mbongo mona ngo lelo lobi ba kobima na kasi to senga kaka mais yango to ye voyez abimi akeli bakamwe musala Holanda élément parce que to sala na ndako na ye donc en tout cas PDG Bouboul biso ndenge to abo to mitali biso nyonso tout total ndenge to ko sala cotisation mbongo wana eza ebele yanga na pa na nga na fuka mi veshaka fuka maka to sala fuka mi ka atanga na fuka maka to fuka maka na fuka mama ninga longwa na basi ninga longwa na atuma to ka so ko senga pardon ya Bouboul bimisa biso to za résidence limisa to senga kaka bolimbi bimisa ka lité aka futela ka amandi ya futela ya amandi papa Bouboul ko benga magistrat OK ils ont ma niveau par niveau ko luba mingi te ata l'image OK merci beaucoup merci PDG Bouboul na pièce ko bois la bonne en tout cas akanda erobima après obosani na yoke to yakiti na réserve parce que nazanga ina shaka Kongo to e awa pona koluka liberté na yo parce que to ta la gauche à droite to moni na bisote to banda wapi soki to bito chata 100 to zala combien to koma pas même na $500 yanto senga elezali na rentrée scolaire na rentrée scolaire bango pasi yo vraiment na loko te ona tia papa ko boy papa bitana nango ya cher ko
Bongo basi souvent que lingo soso. Bona sala bolinga koba. Comment zela avec quoi ça non te faut mon non chasser. Comment on se le pas passer. Ya pari. On se le pas pas très avec l'engue. Ba PDG Bouboul vraiment ngamba pamba. Ngape mutema malamu PDG Bouboul azana. Ngobi ndima teke un jour agondi mamutala la tanga kasha. C'est que choque la information. Kulia ya nani? Atinda apena mbongo. Yalitea kamba. Oui, atinda mbongo. Ndenga za kasho. Atinda kambongo mimi tasikoyo. Na olobi kolia alitea kanda. Atinda kambongo, yalitea atinda kambongo bila kulia. Ndenga lia kana na kasho. Même na kila priso boye akutinda pona apeti na ye. Même litea kalmo kubima, kuya kawa. Loka mwata mapodi mo pa litea kusa. Na jete Bouboul pe. Obiju bakanga litea kanda avec etaka fort. Akendaka na ekuna pour retirer plainte. Mais là on est sala qui a retiré mon truc. Kasi biloba lo baba tola. Biloba lo baba avocat. Te akanda fo. Obenga na ba avocat na onyoso. Moni ba avocat no nyoso wana. Ba avocat na onyoso wana il faut benga na bango luka no atali. Non, l'avocat o yalité akanda ana problème te. Aluka mais bato o ba yaki bato ba yaki simalité akanda nde mu ba yaki na bikamba kop. Voilà. Ba moni ngo bia o tolia Bouboul. De toute façon papa Bouboul a moni kufuka manabiso, nous sommes des responsables. OK. Mokili kutambola ba koloba mais kende nini ken impena cha Congo. Ba fuka mime Bouboul a salé. Je crois totika hier à côté de l'émission de la journée. Les jours quand il à quelle prison j'ai dit vendredi dans la week-end yo nanga na asi lobby lité akanda za libanda to na mutema malamu mafia na so Bouboul londela lité akanda za libanda vraiment to sengi na bino artiste un conseil botoke baka na maloba ke maloba il faut ko battre la mbanga il faut boba que c'est condamnable parce que papa Bouboul la ndalika mona vraiment avantage de Zanango, pas de retirer. C'est ça l'avantage de Zanango. De toute façon, on a qu'un banc na prison. On a qu'un des tigata, na tigata moi l'olia, parce que va mon aki papa Bouboul, azan les cambotés. Vraiment merci. Mais ça va bien. Akangisa qui est moko soki afuta man. Pendant que faut kami boever à terre. Mais faut te location to ko tsande manja ngumba. Te kile tigata. Na ke bon. De mariage. Yoka obike boro suka en tout cas fait ça merci vraiment toi que la biso boss Bouboul là bien en tout cas merci papa Bouboul là vraiment toi que na biso vraiment merci vraiment que en tout cas nzamba pa yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class. En tout cas merci Eliezer bébé de la presse tozoni bon na plateau ken pena makizembe na kati ya lupango ya Bouboul yondela ezaki par invitation ou comment? Non, ezalaki par invitation te. En tout cas, lupango ya PDG Bouboul Yondela, eza lupango ya mbaka batu nyonso. Nde balobaka ndako ya mbaka bapaya, eza ndako ya lipamboli. Donc chez PDG Bouboul Yondela, nga nakendaka nyonso na lingi. Soki na ba problème na nga ta problème elinga 6h,
nakendaka kuna vraiment bayebi nga mwana ndako natokaka nakotaka ndako ya Bubu Liondela eza ndako nakotaka ndenge nalingi ndenge kaka nazala kota na ndako ya PDG Cardozo Mwamba wana baza bavie na ngai donc ngai epa vie na nga Bubu nakendaka na nga azala te basécurité ne bayebi ke o pire petit ya boss nakendaka nakotaka na nga neti lelo air toke premièrement nanu nga batelemisaka nga libanda te bakotisa nga nao na kati tokendaki wana na Chaka Congo bakotisi biso vraiment to profiter pe kosala vidéo na kati oyo bandeko bauti Olanda pona kosenga pardon tofukami parce que PDG Bouboul na mutema mawa o azalaka nango soki atali pena vidéo oyo tosali en tout cas na ndimi te kakanga mutema parce que lite akanda za ndeko na ye congolais souci na ye ezalaka te ke bakongolais basouffrir kepe na koyoka ozalaka tout le temps reconnaissant na bato basunga yo mais ya Bubu Liondela pe mi obeti be masolo nango mwa trop kia sunga na batango apasi mwa balebele asunganga na batango apasi te Bubu Liondela sungaka ngai chaque jour ti lelo PDG Bubu la sunganga bandako ya ba PDG Bubu ezaka neti bandako ba Ser Pole Lumumba yebisanga lelo Ser Pole Lumumba résidence neza na Kinshasa est-ce que pona ke nakende na kota est-ce qu'il faut yazala de ba Bubu Liondela bazaneti ba prophète Moïse Kabodi ou à Londres. Donc, ce qui est à Kinshasa, place à Ofanda, na kota ka ndenge na lingi. Ba Bubu Liondela bazana ti bagari wele. Non, kende place à Ofanda nyoso na lingi. Donc, ngai pa Bubu ezala ba sécurité, ezala ba tunyoso, ba bike o pire petit ya PDG, côté ko kota kutu komitu na te soki azalaki ubi azalaki te, ezanda kunanga na kota ka nyoso na lingi. Mais comme ça la vidéo ndé bosali na kata lupango bongo permission uti pa ena. Te alimbisa biso soki esala mabe alimbisa biso kaka. Olukila muta ya bibilote problème. Non, et pas avec vous les années ndako ya grand frère nanga. Et ben bongo pas ya na yo sala vidéo te esali nini. Na tia ba chamba moko zaka na ngwana msusu soki ya releki na lali nanga pe. Na sala vidéo te. Est-ce que yaya opexale qui a sala vidéo pa na si on a dit bien la vidéo, tu sais que chaque fois qu'on a solo kabi, l'été à Kanatina na parquet bongo, coutu na biso Bubu Liondela, abandé ko assister, continue d'avoir même na mbongo ya rolia. Est-ce que bandé ko comment quel bien? Non, tu veux biter sur les ala comme ma PDG Bubu la zala ti na mbongo même voir même ya rolia. Vraiment bah tu faut bailler banane premièrement dossier au tie ke musika boizala ki il faut mingi ya ba avocat. Bandeko bazalaki en tout sentir pénalité à Kanda yango esi ba dossier que de timila ibo mais côté à PDG Bubu yana ngo dossier moko sesila nango kala kutu donc ndeko na biso lité à Kanda monika à partir à vidéo o to sali na ndeko na biso Chaka Congo donc ce qui peut-être PDG Bubu la tali nazo assurer l'obligité à Kanda to kozana e pe libanda. Mais quelle peine, selon mes informations, peut te suivre PKK. Parce que $5,000 et pas Bubu Liondela le côté. Ça va être $10 pour Kabela Moutou. $10 coûte belé, $1,000 francs, $1 pour Kabela Moutou. Selon mes informations, te suivre. On a bisopé Abed Achou, boss na PC Mbote. Il y a personne à plainte na parquet. Oh, wapi mouta fundiye, kulutu na yo, Bubu Liondela. Est-ce que vous suivez information? Ouais, les informations sur, en tout cas, Tindela qui a bien chopé convocation, il faut voir qu'il y ait des samba. Et ça m'a quand banzoku biso ba matiti moyeto kota ngomingi ezate. Je pense de qu'on a biso a bien d'ajout au senga. Ami qui ne sait pas ya na ye Bubu Liondela parce que Bubu Liondela côté là par rapport à âge à cause à la papa ya bien d'ajout. Donc balobaraso qui problème est entre papa na mwana nde ayaka komi kitisa na makolo ya papa. Donc PDG Abed Achou malgoza na mbongo ebele Bubu Liondela za papa na yo parce que kotala Bubu Liondela apena bana ya âge ya Abed Achou ngana osenga makambo ekende pena musika te balukaka terrain d'attente basolola parce que makambo eleka na fikini omoni Bubu pe azo protéger musala na ye akondima mutu moko te aya acha moi désordre na kati ya musala na ye kosala bien te. En tout cas faut to éclaircir moi muke pour bato tout na pe Abed Achou sali nini. Balobi tango Abed Achou qui na podium pas mata akutana likondi pour parce que bino bozala ki wana peut Abed Achou azaki accompagné bongo na ba policiers ba sel la sécurité ba pesi bena nombre azaki 11 policiers il paraît
tant ba yeba matcha boss ba bi boss au mataye moko be dashu ne ba policier ba boya ki ba futo matanaye et si quand des côté qui moi divergence d'opinion entre ba policier na bande ko ali kondi protège bando sécuriser bongo concert donc pour la bande ko ali kondi protège zaki donc o ko intimider ba on musana ba fali to sera exemple moké fali azali invité par Dadju ouais fali atambola na ceinture à sécurité à makasi mais era mataki likola podium ceinture nyonso ya sécurité ya fali tikalaki na se même voir même na ba mettre B52 tout ba tikala na se de la risque que il faut te baraka ko respecter misala bato oye place moko boye okuti mibeko respecter yango mibeko ezaka mibeko respecter mibeko c'est tout respecter mibeko parce que place wana bato ba diriger place wana ezaki ba ndeko na biso likonzi protège na colonel Mupepe pour la sécurité pe ezala parce que lelo na lobeza premier concert ebetami na Fikine o toki ba dégâté ke bato ba bungisi ba saki be ba chombo toki ba dégâts gravité au moni ba concert ebele ba vieux les hommes bata balinga kota te ba place à bongo ba ser poli Lumumba ba ki marapo mo ba des autres des alagato mais wana to mona pena PDG Boubou Londela na colonel Mupepe pena ba tchaki ba maîtriser ki pena sécurité calme ba non ma sécurité pena zalaki très bien makambo to kendaki bien il faut féliciter vraiment sécurité ezalaki jour en tout cas merci Ken Pena na que basé belé na quatre restaurant yolo ezo ba client ba ko lia ba epé ko mela pa ya maréchal surveiller ça na quatre Dallas en tout cas na pesi bino nyonso mbote ba client ba otala biso mais Ken Pena car na vidéo to moni et comme sur veste sous ebimi kuna ba pesi non Chaka Congo c'est la bisengila ga vato tereli non ve bobo la za vie oyo a respectera ba kolo to makasi au moni déjà Chaka Congo aza papa et pas ya PDG Boubou Chaka Congo aneti papa era yoki Chaka Congo aza na résidence abengi batu na ye ya lupangu ke non boko ta place boye bozwele veste moko bozwele pe chaussure parce que Chaka Congo asala ba démarche to atambola trop ayoka pe Chaka Congo il faut qu'il fête ya mariage moko samedi donc yango moni a créé le bilamba wala ta na fête ya mariage donc eza ndenge mabete Ken Pena Magizembe voilà mais Ken Pena Marambango en tout cas il pesa ki moi passi mais na bi que solution ko monana solution vraiment ko mona nzamba ko sunga ndeko na biso ya mère na anisi tout l'américaine na olga mbimba ya pembe chero kulutu ali no mokemo London na bi que solution ko mona zu ba appel na bino nyonso ba Igor Makalamba le célèbre ingénieur qui se respecte depuis les États-Unis na kati Dallas na pesio mbote en tout cas solution au monde à propos Ken Pena téléphone les opé maté bat bazo benga vraiment pasteur warrior surtout ba warrior en particulier là que besoin d'un souci vraiment mon pasta était à Kanda Libanda mais Ken Pena aurait bisa bato ba hôtel biso vraiment nini non et là na yebisa bato ba hôtel biso na yebi fait Boubou très bien aza grand frère na ngai parce que na minute grand frère na ngai ya papa moko mama moko na bi ndenge na boy na za informer bandeko nyonso ba landa biso grand frère nanga Boubou Londela ya papa moko mama moko ndenge déjà to sali vidéo ya osenga pardon to sengi service a osala ngo am sur lobby pe to komo alter akanda pe libanda mais Ken Pena ya mo batu ba taxa kona mambe belé ya osakana te question où tu peux elodi li passe na zande leki ya ba patron ebele na mboko ya blague te osakana te na osala ignorante nga no bana ndako à l'époque pour la linga de musalo banda kala na tala la télévision émission ce dimanche na yo ngata bato bando ba journée c'est bando boire na monora na bango mais Ken Pena c'est rwana déjà boire ba carado momba osaki n'importe qui tala matanga vient ndenge la ki ça va tout que non grandeur via zalaki nango to mona matanga ke ba autorité tout baye si en tout cas via na place a permis en tout cas na senga nzambe abatela ke pena makasi nzambe abatela vraiment makasi maison Kitam Pablo Kitamba la ngota la biso Elodie li passe na Judith Wumba compresseur moto ngale na boye faut bango vali tamboye ngaza leki ya ba Mamadou Arisho wa bibi chamala nazaleki ya ba Prince Yaweli Mister Vexas naleki ya ba patron belé ba fait de muzungu naleki na bango naleki ya Angel Muswahili leki ya ba Gauthier Mascotte mona mabio mba ngana leki ya ba Richard Amele l'international mutambongo belé na Londres Richard Amele blagité en tout cas nazaleki presque ya bato belé en tout cas matiti mabe na parquet général na peso bambote donc il passe à bambongo ko to pire vie ya blagité il passe à bambongo
naza leki ya Badimi Belau o aza patron na kati ya Jobo nga bato balinga mona nga ka ndenge na boy mais naza na makila ya kozala leki ya bato mbongo ebele de makila na nga po yo zwango boye ya passe ke makila ngo pesa ngo yona mona ba pichumbombo kutu na pichumbo ba Lizette lokanga mama Lizette lokange ba ya makila na ifo kozwaka ezala mwa sentiment moko boye parce que mabiala yo yebi mo directeur partout naza leki pe ya ba Edi Badiata parce que Edi Badiata pe aza parmi ba patron ba fandisa mara parce que kozala pembeni na fali ko voyager na fali partout donc na leki pe ya ba Edi Badiata leki ya ba fali pour pape Ken Piana nazo e chance ya refa na yo na kutu na so bubulu yondela semaine eleki ko yoka ye ko tala ye au monde appena qu'il y a une chance tombe sur la classe à bien cause coco la bien Ken Piana est-ce que na maïnyo sonne bozarana kurutu no bubulio est-ce que on a bénéfice mo pe wana sur le plan vie na yo pe le marambe belé na si combat Ken Piana pe pour moi qui n'enga peut-être des soldats pe ça batebe ba conseil ne on comprendre que Kofi Olomide so ratchare pe pembe na et ça qui hasard pour bubulio ndazo dégager pena donc bagage mo ya osarante et ça yo pe da pe ça pe toli tolo walo bano que Ken Piana zo sala boto sala boy na bitelo ka bongo de comment non conseil a pesanga soigner na batunyo surtout surtout à jour mo ka fandisanga pena makasi a singa weekend Edi Badiata za vie na yo faut que luka ko boma moto na vie na yo Edi Badiata na c'était moto moko ezala na ngote zana moto moko ezala na ngote wana ba vie na biso sanga bi vraiment wana za vie na yo luka vraiment botia pe pona ko batela pe musala ya muninga en tout cas bo luka botia pe na bité en tout cas PDG Bouboul na lobaki te en tout cas soki mabe ezalaki na olinga mabe yango ya lisusu te en tout cas ve Bouboul après ça on a mon conseil déjà na dévoiler ba conseil mususu te mais côté ya vie na biso Edi Badiata après ça on a mon conseil que non luka vraiment wana za vie na yo luka otia respect ça la toujours ebele ndengo luka o respecta ke mingi parce que za yaya mais ça la repère bien non ça la nga bien déjà ko l'autre soki après ce conseil pe mutambongo ebele bongo abi singa ko ta bindenge za boye na na cadeau moko na opeso ya surprise oyo entreprise na yo ko vivre bien donc mais abi singa cadeau ngote donc merci ya Bouboul non na zuite mais na sengi déjà merci Ken Piana comme nous sommes na suka maso na biso na bi ke bate belé ba mitungisa mangi vraiment mais na bi ke solution ko monana pour comme ba ça moindre tina niveau ya ko fuka ma vraiment en tout cas na bi ke solution mo na Ken Piana mo lilo basuka kasi non lilo basuka ezali na okebisa mingi Karine Mokonzi kokota makambo o eza yote Karine kokota makambo o eza yote il faut kanga nanu mbanga na yo ya kotulozotula na poto na kombo ya Likonzi protège il faut kanga mbanga na yo parce que soki yo o attaquer Bouboul po kotela bato yo kotela nga pe na ko attaquer bato yo kotela Bouboul yondela azan ndeko na yo congolais Bouboul azan ndeko na yo congolais donc yeba ko ça la part des choses merci Valita merci mère Lissi Mangala maman Lissi Mangala pession mode et si ko tali biso kuna na 001 na bike bozala ki ebele ya kosakana te bozala ki ebele allez musikelo London na pession mode merci na les bébé ya presque bon derrière la caméra merci na baignon so batika rabiso te merci na baignon so basisanga na matanga ebembe kunda mangi déjà lobby en tout cas merci vraiment merci na bino so non bozala ki moralement physiquement na néréunion en tout cas merci pour s'abonner massivement dans le site Personne va pour dire, on est Ken Piana. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui en gros donc marambo est que bien Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais.
This is London. This is London City.